Baby, ata makambo président le bipo yeboyeboy. Moi, le président a débordé moi mouké. Président, avant de chiter. O bana baloba ki nyonso yo landa ki wana eza lukuta beza so soit kana so ya lukuta za place o vérité bana ne baloba ki o ya lukuta za place yo o eza solo za place pour la mutu wana ba beti singa pa ko ndo zali awa il faut oya na tembe ba proposer ya ko na tembe alobi balobi ke no ba président ya Angola ba président ba groupe Angola ba ngope balala kabana siko tango ya na groupe na yo abani pe rolala bana mena oyo moni ya passe za wapi asalika obino bosala déjà pe to kundola bosolo so mona moya tuka cha senga na nzelo lobi to yebati siko soki ndeti ekomelion na na preuve te journaux na preuve na filmer mkenga na caméra cachée na filmer mkenga na la président tala ya ngoyo oya na balua na yo moni bilo muso ebomi bato mususu yo ye mulumba ngana na Gemidor TV na bike kuna mulumba zali un grand journaliste o akanye mikolo na Luanda donc suka to kundola bosolo ngwazate aya Gemidor mirmira lekiti na ozonga bo bakanyinga makolo na maboko kasi ba ya pete yo l'équipe ndo le groupe amnene ba ba ya pete bo ba le kasiko yana taba ya ba répondre kasi to mona pe makambuti akazwana azela mandat na ngaso esile après élection da zoni parce que bakata président carrière na katikati en tout cas je vois dans le système à mandat et ceux qui na mito na mandat nga na président d'honneur papa nyoso so mwana asala buzo ba pekisi mwana yo kite atika mwana e mwana compagnie libanda est importante mwana zoni na ndako tout ça toujours même moral tout ça la boulot tout tika kwa envier. Non. Tant là vraiment ezalaki parce que nazala est présent tant makabelo ba maki. Donc tellement la linga ke mingi. Yango erreur na mona ki yango te. Mais erreur na ki ko sa ma réflexion amone moi berreur. Ye muta simbara lisu, yenda simbara TV azwaka image akumekati ko flatter ndenge bango bakosaka bana. Na kozwa yo gros plan. Na robimiso maloba moko o na no loba te bana bandimela kieti okete moyibi. Abonnez-vous massivement sur Gemidor TV. Gemidor TV eza TV d'Abisso, TV ya papa Deon Zinga, TV ya Bisso, TV ya ba Eric, TV ya ba Carole, talaka Bisso to akatia. Nakata Gemidor TV. Donc, Gemidor TV pour la information précis, net, clair et en temps réel. Talaka Gemidor TV Nakata ba TV Batie Libaya. Tamba pambo. Mbote bandeko balandi o ezali émission na bino tokundola bosolo. Tokundola bosolo ezali émission o ezako salama na Angola na Luanda. Bana nyonso Angola na pesi bino mbote. Bana nyonso Congo na pesi bino mbote bana poto ba mama ya Château Rouge na pesi bino mbote benda kiti yaka na pesi bino makambo ezali lelo tête à tête na nani sala yako kita la bibenda na okiti vanda tsakiti wana zana ranja liboso na kopesa bambote na ngala papa de Onzinga mon boss oyo autorisaki émission oyo bana kosala matokundo la bosolo e bana kosala manakati ya Luanda. Dans l'obité que non, émission oyoyo, et l'équipe émission nyonso, te, mais dans l'obité que bah il basta la émission, bah mais capter ko bon cette émission parce que makambo paye. Vous allez moko na kata Luanda, côté na kata Luanda, et pesa makambo, tokundo la bosolo ezali kambo oyo ata boyango, bosolo ko bimakaka. Yango moni lelo, moko tozana ye ba président alobi, oh nyonso lobamaki, ngai mona esko tokundo la bosolo ngomulumba. Oeza bino Patrick Nginama Mulumba le boka qui se néglige appelle so bien contrôlé c'est le kibudi nakabude mama bitanzinga ima kambona za koloba ingénieur Don Bernardo nasima caméra na peso bambote place aux allées mbote présent mbote qui sont Nzambe Mulumba international toujours aux la place Gemidor wa que babi Gemidor de makambuti Gemidor babi ono aleki na Gemidor te aza artiste te. On va confirmer on a Luanda folle kana Gemidor. Na tokundola bosolo. Tokundola bosolo do ba bi ba secret ne a bomba marate ande nyoso to bimisaka. Président moni plateau nini parce que côté
apato bande miso 30 minutes na kati awa voilà bisika mususu ya ozotoka déjà na ebisi yo mulumba place donc poste de onsinga siko zali vraiment merci pour la valeur au pesi biso na Luanda donc na ebisi yo awa ezali donc P4 très à l'aise donc taka moi menate lamba malili souka donc c'est que naza à l'aise na otokate donc otaka tentir ndebi aizo qui peut climater donc yo boule na la mikili mais j'ai mis dehors vous appelez ça nga 2 personnes ya ba yo apato bande mission to kota mission pesa nga 2 personnes ba yo mbote ba quand même vous allez mission partage midor apesi ba mbote na ngai pa ya moto na nzambe Mike Nsene le fils du tonnerre moto alobaka no Johnson Nsene yaka na cha loboko po makambo evanda pe to ça mbote na nga na boss Joel Matubakana ya mama Dorcas Matubakana babi wana seja place tout cash et travail place mo à l'aise donc babi aza meilleur mécène yané makambe ya vraiment à l'aise tozana bino donc tu ene ko kundo la ba vérité kalo ba mi balé ana pesika mi balé en tout cas ko ba ka te président tozana ina noa ba batikali au côté au bois kabino zala mutema okita o eza émission sokolingo yango sokoza muta attention yakara déjà na mungwa po awawa na beta kabandika po nazala makila mwana nsemi soki bandike sengi na obeta bandika angoleza mboka la biso muta obangisa muninga je passe pas kazali voilà présent bonne santé yako te nzambe vraiment aobatela makambo tout vraiment likolo quoi et qui est à l'aise pepele oloba kututé de l'autre za lundi est-ce que répéter salamaki salamité ou bien non monité que dans les émissions 16h. Ah ouais. Donc ça parce que dans Zalène on a rep vidé dans l'équipe une émission. Donc biso mal lundi so to perdre lundi moko eza falia. Chaque lundi to zalaka wana donc na palanka na référence matubaka na 66 ex Mathieu. Donc to rata kututé. Pourquoi boponaka lundi ba jour eze belé on a ba groupe belé ya Angola ezingaka retourner lundi bozana système lundi pour nani. Bon, Luanda vraiment d'habitude lundi tout traitant comme férié. Parce que à part tu as pas bataba boulot quoi. OK, de moi boulot ça la moi makambo famille peut vivre. C'est que so vando pour maraba jour tout. Pour un théâtre na bengango empresa. Empresa basé la salaire. Si l'état ose la salaire ndako damaka na fin du mois quoi. Faut moi ba bishka de plus théâtre bengango est présent na sens ni présent place on nombre yanga théâtre bengango est présent ndene parce théâtre c'est présent donc pour lire faut travailler nan au travailler après au bandi ko liet mutadama selon moto kinaet au travailler non dire après comme ce qu'on recevoir ndeti boy pona ya lelo a liboso ya boss de na Gemidor TV quelqu'un ça boulot son autre travail de Gemidor et Yambangata montre que travail indépendant la Gemidor. Ouais, président ezali mbala liboso ya koleka na plateau na ngai pe na kati ya Gemidor na éviter soki déjà le cas mais na plateau na ngai lokoza mbala liboso batu baye ba quand même que notre toza devant nani nem toza toza kosola na ye vraiment osala malamu. Ouais, moi c'est président Johnson. Autrement dit qu'il compte. Double star. Quelconque. Double star les sous. Donc, président y a tout cash TV. Groupe munene na Luanda. Donc, oyo y a tout cash. Tout oyo loba ayebi tout cash na Luanda. Yo le baiser belé de to bingera ingrat. Président ngana betaka bandika. Ngabe bandike zala na ngo ebima na ona sama kolo to mesana na ngo to ngolo ba kana groupe munene bat musuba mirele na bandako ngala omona skonle baba otata meme na ipso yate ka aya Gemidor mirmira lekiti no zonga bo bakaninga makolo na maboko kasi ba oya pete yo l'équipe eno le groupe munene ba mpe ba oya pete bo ba le kasiko yana taba oya ba répondre kasi to mona pe makambuti to mona makambu tuka shebanga ata babangisa ngo pete yango nde bangisaka
Président, tant où tout ça qu'on répétait, président Jackson, a dit que non, on a président Yagoub et tout caché. Vraiment, na yo moko bénéfice ya bana, bactéries nyonso wana o ba ka répéter chaque lundi. Pour na yo moko on mona ka bénéfice na bango za la nini. Ezala ka to répéter, to retourner ou bien ba projet musu pe ezala. Bon, yango vraiment là tu peux expliquer art eza empresa. Art eza empresa. Sacrifier pour mieux bénéficier. Donc au sala. Donc sacrifice ka belé. Donc au travail. On a considération ya boulot na yo, c'est que lobby qu'il plaît qu'il neige au dame. Mais si on a ça la boulot na yo, on même on a pas ventir. Et même on a pas ventir. Pour nga pas bien dire na salaire yo futa batuti. Mais to ça la de boulot. Donc bactérie ba futa ma na bangote. Te ba futa ma te mais va vivre bien. Va vivre en soi na manière nini, va vivre en nini, m'doit futa ma te, a vivre bien de nini. Mulumba, est-ce que do mona artiste moko to acteur mo ya tuka chape to mantolo na nzela? Na zala te président baza ko accuser ba makambo wana mingi ke no ba boss ba ko raso vana na ba terrasse te ba artiste ya ngola ba obeta ba matolo na désordre. Te bon wana normal. Bango ba tu ba beta ka mantolo ba beta ka mantolo. Mais tuka chi vraiment na éducation on a la pesaka. Po balanda no nga monde na vivre. Nga beta no mantolo na nzela te. Donc ça passe on a artiste ya tukash na nzela awakende ko senga. Na bike oyoka ben fo. Pe oyebi ba o ba senga ba. Na landela fo nga na landela res. Donc o tiko oyoka tukash te. E ya kana matoyi na ngai. Ah pe to kundola bosolo so mona moya tukash senga na nzela lobi to yebati. Siko soki ndeti ekomelion na dans la preuve te journaux na preuve na filmer mkenga nga na caméra cachée na filmer mkenga la so présent tala yango omoni bena na image siko soki ndeti ngo vendre boye okuta na oke no mona moko ya tukash abeti matolo be normal ezala nango matolo ya mabete ozomona matolo abeti bena matolo mo ya libanda o ezaki roso pa groupe ekomeli na matoyi décision ni rozwa et ceux qui aza artiste a vivre na ba relation. Mais ceux qui a quelque kobeta ba mantolo na niveau moko ba o e finxi groupe la suspension na parce que ça permettait mantolo a permis parce que a ba relation namta la ba relation na mais ana mutu musuite ko beti mantolo akabeli yo après aleki a critiquer yo on est comme si go falta de respect non ko humilier groupe te na nzela ya matolo voilà yeah donc c'est aux ana ba relation na yo o ba ko kabela yo après si gauche droite éviter mais quand tu négocies dans l'anzela t'es pas n'importe qui pour finir sa go on est comme ce busoba. Oui président to kota siko na yambo ya makambo pour tout cacher neza wana na éviter avant na nager na maya ilia ngana ibananu bilan ya tout cacher président Jackson a uta wapi président Jackson pas dans la groupe tout cash et bandaki ndenge nini donc pesanga no parti wana président Jackson la bimaka boyembalama biki no na sa groupe na tout cash be za ndeni non on a travaillé non na groupe évangéliste ya les fils du tonnerre na Luanda comme na Luanda na nini na 2012 na groupe Karmas. Il y a pasteur Carlos Massamba. Carlos, donc il va monter mon président Siko Zali, on a au Brésil. Mon papa. Ma sopara, ma bénédiction de Zalara. Merci. Il y avait un groupe Karmas. Tout ça qui en a bas. Maman étoile, il y a yo-yo. Il y a yo-yo. Voilà. Après le groupe Karmas, il y a les étoiles. Et pas il y a yo-yo. Les étoiles d'Afrique. Tout ça, parmi mes cofondateurs, il y a les étoiles. Ba cofondateur vous avez belé lui tu connais ba cofondateur si tout ça vous me belé vous êtes belé ba cofondateur à moi comme ba cofondateur tout c'est belé ça bateau to bandi na succès tu ebi makamunde bandaki tout ça pe na moi idée makamunde nge bandaki donc tu ba cofondateur mais fondateur ça m'a mis toi lié moko wa tu travailler na m'a mis toi c'est l'ora ya makamunde qui ndaka art tu eko kabwana. Dans tant bolonga la Karamas, tant bolonga la Karamas, vous voyez ce qu'on a les étoiles. Les étoiles. Voilà. Tu es au Kabouana mer. Tu Kabouana mer, tu as une solution des artistes.
À l'époque, il me disait, tu président comme présidente. Maman la biso vérité ma caisse. Maman vérité ma caisse. Maman vérité ma caisse. Et to kabani ensemble. De fait, mais il faut la présidente. Il faut l'endawana. Nana masalanga dite konde mola kisi. Pambote bele sika zali. Tu sais, mais il faut zalawana. Dans le travail. Vis-à-vis ya makamwa ya aga nenge kendanga donki. Et kendagi biente. Tero kabwana. To kabwani wana la solution des artistes. Biso tikal na DJ. Na konde. De travail na konde. Tikane to kira comme d'habitude. To kabwani pe na konde. Yake na mondi na e. Nana ke na mondi na nga. Wela nini okabwani ya olongo parcours nezo ke le mulai président a ozalaki ya papa Carlos Olongwe na Karmas oye pa mame toi Olongwe oke koto Olongwe nini memanga bino ningo wana c'est là ça que to kemba na pulongo ba tumsu ba mona ka ba benga président Johnson ba buleke no abandi makambuka na tukashi voilà yango na otikelo benda o mema biso to koma na tukashi okabwani na DJ Konde voilà okabwani na DJ Konde. Tu connais là-bas, la solution des artistes. Tu connais la masalanga défi bololo. Bambote bele kuna na Brésil. La chef nanga la beauté du griffe. Na maman eyana Anaïs Yoka. Na papa bokomo bokulaka. En France. Bambote na esika zali. Tu tikali tu travailles na bango. Tu as dit travail. Bon, pour bien dire, n'a pas to kabwanate. To kabwanate. Bopemana. Donc, et ça dit que bika ba circonstance ya douane. Bana un mot baye. Donc, il ça là que non, moi c'est kota qui bani na groupe chef armé ko travailler na tembe. Et pas ya cordon d'Angola Junior Timba. Makolo. Ça me belé mon vieux kuna aux États-Unis quoi. Moto azopesa makambo na ndenga mabe bakendaki na tembe bango siko na bakanda wana tonga la kamtamte mkusi na bia na pemisa na masolo na travailler peu trop na concentrer na vida ando concentrer vie baki Pepsi Junior Timba yana mutu moko Johnson oyebie do ye fazala kaka wanga pe na parler na ebi na ngate baya Maman la biso e ala na kin Anaïs Yoka. Maman ya amu mutema ya mbaki empereur leader Pambote bele. Baki maman e ala na chef défi bololo. Na yemoko le cordon leader Junior Timba. Baki ti wana ofra na Rouadej, ba croiser na Rouadej. Ba beti singa pa ko ndo zaliawa. Il faut oya na tembe. Ba proposer ya proposer ngana tembe. Ouais. Est-ce bon ngama makambo na fine na ngango. Mais yo ave na nga Junior Timba tellement lobby, moi na boya ezate. La de suivant la kende tembe. Les jours na nyata tembe, les mêmes jours na comme chef. Et ça la nini n'Angola ko pesa poste yo posa président ko pesa un bon point. Bon. Pesa ba poste. Mingi na rolo. Maman na ko ya maman chef. Mingi na rolo bela continanga. Ngala opezet. Yo mo pe monnaie que on mérita qui comme chef na ko ya maman ba pesa comme chef yo mo pas accepter ngo. Copine ngati. Bon ngana so na niveau o tanga so mwana mo ba nini. O matere no o bebisa masolo. Ma copine ngati. Donc ngaso na même na na groupe na yo. Ata na na komi kiti ça peut boulot mo ta la rien type yo mérité. Pour na travailler rapide dire ti le boulot ezali. Ya on appelle ça mbote belé pas maman langa maman étoile ya yoyo. Mais on appelle ça formation. Toroya wana je pense que non nazo komelo de habitape Toroya wana après temena tembe to ça ce qu'on a temena tembe o yesko ba temena tembe ba comme chef aux ala qui disciplinaire aux ala qui metteur en scène bien placé. Non, aux ala disciplinaire. Elle a commis ba tienga disciplinaire. Tu as dit que travailler boulot peso salama président Junior Timba qui voyage ba murmure et lequel na sima.
amimire leke na nsima mokonzi aye vraiment pour bien dire po eza tokundola bosolo mokonzi aperde mo contrôle te makanda de yaki ye alobe oyo ekoki koloba ebetise mo bamabaku na bamabaku wana ebetisamaki nde esala mo retirade wana tozalaki ngai ndefi bololo tofonga la page po base bato bacomprendre retirade bato mosusu bakocomprendre yango te na bana mosusu babotama mpe lelo baterme wana bakokanga te donc bolongwe président junior timba asali ndenge yo olobi asalaki wana parce que bakestion eza yanga maloba eza ya yo nde moto oza koasime oza koloba donc nde esalaki bolongwa voilà bolongwa ya combien de personnes tozalaki ngai ndefi bololo mon directeur à l'apostrophe to bengaki Elia Munene l'homme président yo longwa yo monte yo so ngo longa fo longa na bato so iza koto longa na bato longa koto so nguna longa na bato ti oyena temela longa so na bato yo na ebisa yo na zaki likonki donc qui likonki double star c'est que yo ne bana ko diaboliser bana mai ça on ngolongwa e bana mai to ke longa to ke sa ba on la biso ngakudu te donc ngakudu na makambo wana ngaza donc pour bien dire ngaza ki na subu kongo na ko réfléchir yango elle moni que non baby sing ata makambo président le bibo yebo mo te président a débordé moi muke parce que conscience est ko zonga pour nga vraiment fait nanga junior timba les cordons d'Angola tellement azala vraiment awa donc talaka moto zalaka po mona mabene yakala moi sima la passe voilà présent na mona ki rek est-ce qu'on est yo parce que ko zongisa nga bien vers bafaki mais yo po vérifier ki te parce que tam so vérifier ki te ne ba yebisi yo kaka yo po mi beni na ndenge na yo est-ce que zo ki te rokuta na présent soit de retour na présent pourquoi ça la ki boye pourquoi zongisa ki boye non. Tant là vraiment ezalaki te parce que nazala est présent tant makambe lobamaki. Donc tellement la lingake mingi. Yango erreur na monaki yango te. Mais erreur na ki ko sa ma réflexion amone moi berère. Ba idée pe ndenge yaki ala yasko bule ande ni po yaki ngai. Ndefi bololo. Yete bien que fait 4 esprits. Elle a monné l'apostole l'homme et Bungani. La président Lema. Tu l'as dit biso 4. Tu es au Benga. Américain. Il y a des amis le gola kana emo avant. Tu es bibitité. Je vois quoi chez Midor avant de se défendre. Tu es au Benga américain. Alors yo kiango a se pédler à bouer. Tout ça la staff. Tout ça la groupe na biso to vandi pe to solo ni ndenge zalaka muta pesa kombo ya tout cash c'est président Lema waaw on a fait nanga hyper nanga donc ba mbote belé sika zali on a fait nanga na l'éléphant il me pesa kombo wana to sali pe staff de cette période moi avait na biso et kuna la vice président en faut comme président Wanga Amati. Wanga chef de groupe, directeur l'homme, asaka directeur. Vous copiner ko mais wana mutapiki. Et aka directeur. Défi bololo, directeur artistique. To kabote mo ba poste americano chef de répétition. To bandi pe boulot. Impact sa makasi. Mamona moto ya ona ndenge mabe RTG. Vitesse Android. Mais ego sala ndenge ni mbala moko président Lema azalaki wana mbala moko lelo ozo se retrouver que no yone moto za président ya groupe to cash. Yango vraiment to kende débat ti to koma. To bandi boulot ndenge zalaka boulot. Ti nata moko président Lema akoma ko beta mo ba parcours ya ba voyage. On va parcours à voyage. À Angola. La province ndenge zalaka. On va parcours à voyage. Et comme on sait que non, moi d'absence. Président Betaki une année d'absence. Dans une année on a groupe de travail qui sans président. Groupe de travail sans président. Na benga président les c'est pas président position de niveau caractère.
toyoka moko ya lwanda na ndenge ezalaka bendi chando ezongi me na groupe na yo omonana te baprésident ebisengama donc batemps epermettre te batemps eopermettre te mpo azalaki trop occupé na voyage bon biso mpe tokotravaillaka te groupe ya mboka moko te kotambola isa motu engagé pays tozwaki inane na ndambo ya sans président tomarché bongo président ndo amonana te nde nakoyebisa président nga na ozwa relève namoyo ndeyo bata epermettre te nga nazala na président te nazala nanu te nazwi relève okomi président na président vraiment te kasi yango ntango yo sololi na ye na président na minute nga nde nakomi mpena président si azalaki d'accord azalaki d'accord parce que batani ando permettre te bon lelo soki aye alobi kena bon siko nga batani permettre tout kashe nga na ngi nazongela place na ngai président je passe place na bosa ndene okabola ngo so katikati mais batani banda kopermettre te siko soki aye alobi kena bon siko nga batani na ngai komo permettre siko nga fo nazongela place na ngai président bosa ndene wana ve nanga président lema bambote ebele esika ozali na vi tozala na président moko te twana baprésident d'honneur ndenge ezalaka akoya mpe boyenga moko nakomi président d'honneur mpo ndako na ye wana pale na ye wana yozopropose poste moko nga alobi keno place ye azalaki alobi keno bon sava yozongaki vice président na yo soki ntango ye azalaki yo ozalaki vice président voilà yozonga vice président nga sikoyo ta ezwami nazala sikoyo président osala ndeni place wana yango nayebisi yo keno akozonga wana pere na ngai ya même moral akozwa place ya président d'honneur mpo wana kopi na ye soki aboyi yango soki aboya nde soki aboyi sikoyo place oyo te azala président d'honneur esa ndeni parce que place nezalaki yango wana te place ezalaki président yo ozalaki vice président kasi président d'honneur pa président te ye nga problème nange ezali keno ye sikoyo atali keno nazonga na place yange taka président ya groupe yo ozonga vice président ndenge ezalaki tozongisa sikoyo makambo ndenge ezalaki soki exemple na bite eza bongo mais exemple ayili ye abenga naza zonga na batemps todemaye makambo na boye mpona kazi wana azela mandat na nga so esili apres élection nazongi parce que bakata ya président carrière na katikati te atuka na système ya mamanda te soki na minute wana mandat te nga na président d'honneur président confirmé à tout cas mais soki ex-président aye sikoyo tosala raisi soki lelo abike non nga mpe fo nawela poste mpo apesa place me aomona ndela sur place ona ndenga système c'est que angelani faut organiser l'élection voilà cela comprend bien donc faut que kotala baparamètre ezala ebele mpona koyeba keno oyo azolonga na biti nini oyo azozonga na biti nini groupe ekomeli wapi pendant que voilà je pense que batelespectateur bolandi président Jackson azoexpliquer clair jusqu'à maintenant abimi na gauche te abimi na droite te azoexpliquer clair donc soki baye balobi keno lelo azonga vice président donc eza na banorme na yango oyo fo ilandamela selon groupe ndenge ekomela mpo groupe ekomela makambo ebele baprésident atia mpe komité na ye donc fo makambo wana nyonso komité evanda mpo donc eza nzela eza molai donc komité mpe eza na droit mpe ya kodeside eza ye moko kaka ya kodeside te komité mpe kodeside soki komité olobi baboyi wana nga na oloba kaka nga naza komité ya tukashe te président tokundola sikoyo tobanda sikoyo kokundola tukashe eleki na makambo ebele baguerre makambo ebele banini tout ça je pense que parmi baactrice na yo bautaki kolongwa bake kosala mpe ya bango je pense que na groupe moko te ezalaka permis va moko eyaki na tukashe je pense que oyebi bana mpe balekaki basalaki bemission ekomelaki yo mpe na matoi banda ntango bazala kuna na groupe bakende kosala ti ndenge bazwi décision ya kozonga na tukashe bemission nyonso basali okoki koloba nini je pense que ozwi pete ya kotala yango merci tokundola bosolo yango mbala moko parce que komisiko makambo akokundola kwa voilà tobandi obeta siko bandeka bon bana mpo pluriel eza deya mibale natie en général
bana balongwaki question eza bongo non bana balongwaki bakei basali makambo basali mpe bémission lelo bapesa baraison na bango oyo balongwelaki basali mpe bémission je pense olandaki yango lelo bazongi na tokashi bon eloko mongo na okoloba ezaki omoni un parent oboti bana bakoli mwana abimi ayebisa papa nga fonaki efutela mwana akei kofutela avant mwana ke efutela luka nani commissionnaire mpo alakise palais mwana luki commissionnaire alakise palais mwana pa akei palango mpe mwana koma boye palango baotekango okomprendre mwana nape na mike na ngai mpo na oti na tukash ona place makambo nabimi na mike na nga mwana bimisi mbongo asali nini apeye pale wana okete banda oyo mwana apeyaki pale eza quartier ya babandi ya miyibi akompagne na commissionnaire oyo amemaki bango place oyo mwana ke osomba place ya babandi donc je ya commissionnaire oyo amemaki bango comprendre mwana ke apeye mpe pale mpe ya bien banini mwana bongisi pale na ye mpo amesana na propre amuta propriété abongisi pale ne vraiment donc ya l'aise ok te banda yango wana donc infiltré avant d'arrêter mwana lali premier poni deuxième poni babandi baelie ya ménage babotole tout mwana kwenta troisième choix la baye lisusu babotole lisusu ndambo atikale nango Président Jackson, so que non on a pas proverbe, ba te bele ba comprendre te. Na proverbe ba te bele ba comprendre te. Donc ngana lingi to teta ne biso ba komo ba lo teta dioko. Ngana lingi to teta nyoko mbalama parce que mais discipline na les gars qui ava je pense que avant l'émission yo c'est que autorisaki aller à l'émission alors ben ba dire na yenga ba question zaika yangai ba réponse zaki ya yé mto asima malobaki alors bi que non yé azwa réalisateur akutana réalisateur moko ayena na tout cash tanga yena na tout cash yaza na droit ya komema mutu na tout cash mais na droit ye mutu wana aba na fonctionner na tout cash ne donc on appelle ça caméraman aza réalisateur c'est que yo présent mutu autorisé ki on dima ki que non aza na tout cash mais eko sala ba sali constant que azolinga bana no ba oyo discipline na yo ya groupe mutu alobaki abani ko linga bana tanga bani ko linga bana wana maintenant sikoyo président Jackson azalaki wapi po parce que bana babani kolala bango toke po parce que bandike bani matanga sikoyo ponga za makila mwana tsemi président bani kolala bana yo azalaki wapi na mama wana azalaka ndakula ngati bo eba linga mwasi mutayeba mais yo mtu accepter mutu tamba yena mutu yo mtu accepter mutu keno azala wana mais babani sikoyo kolala bango bani ntosana ebite nga na accepter yo pour oyer au travail tout cas chez on a besoin eza impresa moutoyer na impresa na travailler na bino botali que non observer vous allez ba tester moutou c'est normal au travailler na tout cash ogete abomaki manzaka na ndenge ya sima bandi au travailler andi ko bimisa manzaka tellement ye muta simbara lisu yenda simbara TV azwaka image akumekaki koflate ndenge bango bakosaka bana nakozwa yo gros plat nakobimiso maloba moko oyo nano loba te bana bandimelaki eti okete moyibi est-ce que oyo discipline na olobaki eza ya lokuta obe ya solo makambo ya loba na plateau awa ke aliaki abane kosimba bana azolala bana eza ya lokuta obe ya solo ona tukashi mutakosaka zala eza vérité c'est la vérité ayaki na musala te mais ayelaki profit yana bato musomoni muluma moi na batukashi oyo eza ya bagroupe moko yana bato musu bayebana te na vie mais na nzela ya tukashi 5 personnes 10 personnes bayebi au lieu à valoriser apesa merci aoluka akoma conquérant yo conquérant ya tukashi yo ebi source ya tukashi
yobi kilo ya tout cash na Luanda. Ah, petit gars, pardon. Présent. Oui, yobi kilo ya tout cash. Donc na otuna présent, eza réglé mingi na ok normalement likolo pa bana si balobaki, yaza présent na ko etsa ko etela ba na koloba na terme moko loko ya ba bêtise te bolimbisanga. Pas parce que bana baleka baloba ngala olinga na zo confirmation de pana ye. Balobaki ya solo. Confirmation ya moi. Mais ya solo ngo parce que monsieur ba les gars balobi que non il est pas s'adapter parce que bino no présent ozo zo bana bino ba groupe bino pe obimana na bango maintenant so yesko azui asalo bino oyo bino bosalaka mbembe bino moni asali za wapi mbalo bona rolo ba moni Jemidor TV etinda batu baloba nyoso mais epekisi ka ko finga mais niveau que ndanga na ko finga vraiment la sengi excuse za ko finga de ezali ye oyo asali oyo bino bosalaka déjà babi ye asali oyo bino bosalaka oyo adaptage pa ba président te lobby balobi que non ba président ya Angola ba président ba groupe Angola bango pe balala ka bana siko tango ya na groupe na yo abani pe rolala bana maintenant oyo moni ya pas eza wapi asali ka oyo bino bosalaka déjà asali o bango basalaka problème te mais biso na tout cash makambo wana vraiment salaka te c'est en général pour ba président bataki ba président et vous avez raison na vraiment moni tout cash ya groupe mo za ba responsable donc presque na tout cash ndeto zalaka nga mono na mwasi nanga je fais ce bien à la grande mère donc na lela lo momi nanga fort na mwasi nanga taka botela nga bébé Jones un bébé qui confirme quoi mola toi ba bébé j'ai fait ce billet à la grande mère. Parce qu'on a moni que alinga na linga ye atika na ye pona na mwasi. Na tuka singa jona te. Ngana ka na mwasi na ngati na repi. So babi opesa ye conseil pas parce que yene mutasa azamoko oyo azwaki mama Prudence alongoli ye azwi Kadija alongoli quelques personnes bake sala les étoiles de Prudence. Comme on a invité et bêtisé, tout ça, maman Prudence a décidé de donner Bakadi Jabazon à tout caché et Mouto a yébisa qui bango que non, Prudence va battre le poison et ça là que non, et bang ça peut, ça Mouto, et bang ça y est, lelo a bimali bande à tout caché. Maintenant ça va bien au reprocher yé Mouto wana, au reprocher nanine. Bon, on la moine na yo, ko kenena yé place mo ba ke rotenganisa, a ke rotelenganisa yé. On a quoi yébisa ça. Na vie totika kwa mvie ulingaka te oye comme mupaya na ndako ya bato okoma doni okoma propriétaire tant que oyaki locataire ya koye kofutela respecter ba norme okuti na lopango ya bato to na ndako wana po lopango tout ezala na balwa nango e papa lopango atie balwa na ye yo respecter balwa wana tambola na balwa oya te oya na balwa na yo moni bilo muso e bomi bato mususu yo ye mulumba ngana na Jemidor TV na bike kuna mulumba zali un grand journaliste o akanye mikolo na Luanda donc suka to kundola bosolo ngwazate siko enga na ye awa ba question eza ya yo ba réponse ya moi j'ai pas le droit que na koma ko poser ba question koma ko répondre nga simba nante ko ba je bato la ba linga ba na tout cash donc yo ye na tout cash Olinga yo o imposé. Place L apostrophe azali, l'homme aimé Bungani. Place livre d'or, le lion de la tribu des Palanka. Mais président, toi, quand on a besoin de la caméra, parce que tout dans la Libye, ceux qui va ingénieur Don Bernardo, arrive à ma caméra, ceux dans la Libye, ceux qui va na pona ezaka pona caméra na roloba parce que tant il y a à côté de la caméra te bona machine te tout ça tant on sube et a faiblesse mo ba na ba mona que non il y a une machine na caméra na tout ça rose na facilité ya rematela bana na yo facilement parce que muto ba la ya bon on sera faible à aucun facilement ce qu'on a biboya pour son rappel matériel groupe ezawana grosso ma caméra nango te trépé nango ko somba matériel et a rosa la caméra même te les autres consomment matériel et qu'on considère que tu bénis quand il y a un film. Tant que un moutou a bagé wana, c'est que on sait la mot après me doit aussi ma caméra. Mais le soir on est dans notre venage Jemidor TV. N'habite que ouais zanda comme éducatif. Donc on a confiance parce que n'habite que y est mon président de yo, président de Onzinga.
ana muta buzo bate notre boss c'est que on permet de pe buzo bate donc ngolo ba que non Gémidor TV à place ya bato maeli donc c'est que nous travaillons na Gémidor na capable ba pe que non mulumba ngala tena na tiki on a prudence na tiki on a Francia na tiki on a Benin vous comprenez beaucoup de bézemité donc il en coûte à buzo bate parce que un jour, on peut se donner un conseil. Il y a un makambo qui est rapport à la maîtrise ya art. Mais qui est pas na moussou, so ben un caméraman ni diable. Et ben en plus il y a un bagage dans da ngulu te ako baby ça mon bien esprit. Voilà, merci beaucoup vraiment ingénieur de Bernard de Ado Sina l'émission de la Sima caméra kuna déjà bani ko Sina l'émission pour passer babi TV Zangonga na présent na nimite aussi ça lelo. To ça vraiment un épisode. Hein abonné pour pesa monnaie to kene malembe abe télévision parcours na abe télévision parcours ya groupe nenge et kene leloti et comme aboyer et to za na épisode to comme place au bino ozaye besoin beaucoup melenga beaucoup boyer senga tu na présenter action boyer tu na biso ba question na comment quand ezali akoya lisusu to beta bandika siko na lingi lokola bana ba yaki obeta nanina président confirmé ngala benga pas confirmé bana na eba lobi bana nimto lobi balega ka ba lobi que non président apato chité o bana baloba ki nyoso yolanda ki wana eza lukuta beza so soit que non so ya lukuta za place obi te bana ne baloba ki o ya lukuta za place oyo o eza solo za place oyo pona mutu wana e baloba nyoso ya solo nyoso za solo bango ba kosa dépend na pesa conseil makasi pesa bango conseil place bazali po parce que si babonga ki de nzela eza bana oza olaxi papa olaxi mutema na bolingo ko ka pe ko ba pas te soute boke no sa vie na bino pesa bango conseil oh conseil à tous les artistes et à tout cash le temps que président Johnson qui l'icône qui double star boza déjà na palais moi na ozoni na palais envie ali sous libanda te papa nyonso so mwana asala buzoba apekisi mwana yo kite atika mwana e mwana compagnie libanda est importante mwana zoni na ndako to zala toujours même moral to sala boulot to tika kwa envier to tambola biso tu na conseil oyo chef na biso papa Linzaka le chef de répétition oyo ayipo apesaka art apesaka théorie na pratique au tout cas je comme na système ya cahier chaque lundi bana bayaka na ba cahier boji moi 30 minutes ya théorie après tout bandi rap dans tout cas chez Zabon papa Linzaka azawana makasi na répétition conseil le mikolo ya ezabe bien sûr bote cahier mutu azu pe salaire assigné ça bien cahier ngo ezaka ke no ya kokomaka ba nini. Mais elle a lobby tout cas, sans remarquer les bandels, on a tout cas chez ça impresa. Je t'assure que non, au cas suite, peut-être le bango a Gémidor TV, ma cambunenge kendeli. Nous sommes là à projet. Et ça bien. Tout est dans malem. Vous continuez toujours na conseil, il y a le disciplinaire na biso, papa qui mbiolongo. Ebisanga tout le président, on a kolemba groupe nangate, pe na kolemba ko pesa conseil te. Donc, ma camboué qui est bien, tout ça toujours dans tout cash. Bon, les matés, bon, continuer toujours. Merci beaucoup, président. Moi, de la fin de l'année, ni peu, au moins, ni pour une émission, genre émission, au rôle banini, pour notre kundo la bosolo. Et ça, on peut passer qu'il y a une Luanda, mais au rôle banini. Waouh, il y a le bosso dans nos émissions, vraiment, la moni qualité, donc, il m'a cambou tout placé déjà. Donc, pour moi, papa de Yonzing a les boss à Loni. Na Luanda ato alsu na place okende parce que na mama bita papa salelo ka bese mama bita nde muta pesa ka ba idée c'est mama pesa pe ba idée donc o azala mwasi ya malamu atambola ka malamu c'est mama bita nzinga bonne femme trouve le bonheur ouais mama bita nzinga merci pona ba conseil ya malamu opesi papa de yo les boss pona makambu ya boye donc nyoso ekende bien na moni plateau vraiment na Luanda na mona na ngoti a plateau tout ça avec Michel de bête à ma solo de passer comme un problème donc il ça pas plateau moko tara climat toi non est langate même à l'île ya dégâts donc merci na yo boss de Yonsinga ya mama bita quoi babi yo vraiment au kaninde na Luanda marambo
makambo pio pona bato nyonso baza na posa kosunga bino pona bato nyonso baza na posa koyede bino na tout cache bakozwila yo ndenge nini na bacontact na yo bakozwila nde na Facebook na yo nini bakosala ndeni bon nga vraiment so lingo zwanga numéro na nga vraiment ezali 930 41 65 97 930 41 65 97 donc soyez na Facebook beti Johnson Sene soyez na TikTok beti Johnson Sene soyez na YouTube beti Tout Cash TV donc aujourd'hui on vraiment rapide vraiment donc baya yo baza kozela parti opo parce que ezali parti oyo mpena bato basepelaka na yango apres kolanda émission moto na moto akolinga yebake non président Jackson alandaki yo mais obwakaki nga te baya yo baza kozela parti oza vraiment ebele mais topesa kaka mbote epa baoyo bazali parce que bosili te bémission mpe sili te napesi mbote na nga masala nga le fils mignon Matondo masala nga ya bogarwa moto asalaka makambo grave bambote na ngai pa ya boss Matubakana boss Joel Matubakana motema ya mama Dodo Matubakana toujours bambote pa ya JFCB à la grande mère mama ya bana mama na Jones bambote na ngai pa ya Mike Sene le fils du tonnerre ya BBC roi ndenge kaka ezalaka j'ai des retenues de Deus, bambote no siki ozali, nanan sene la belle, bambote no siki ozali, champion Tizo Ibole, na États-Unis, mon ami de tout le temps, mon sang, oazala so na benye na tongo, na 10h, na 11h, atindelinga mbongo, champion Tizo Ibole, bambote no siki ozali, donc, wana makila na ngai, bambote na Tout Cash Mobimba, mon chef, Boyka, Docha Douama, artiste sans complexe. Le directeur est l'apostrophe. Nabengake El Yamunene. L'homme aimé Bungangi. Hein? Les disciplinaires, Papa Kimbiolongo, Bambote Sika Ozali. Parce que dans les labs, il tout fort. Prudence, Bambote na Sika Ozali. Mouto Babundisi me bakokite. Bitumbe Bela Longi Yango. Bambote na pas na Francia. On peut se moutou makasi à présent. Alongi bitumba mutu alongi bebe yake vainqueur ono pesa mtu makasi mutu alongi bitumba bebe yake vainqueur bambote pa ya Francia bambote pa ya TikTok bambote pa ya mama et ya la internationale akenda makambu sheyo vraiment bambote na pa ya garçon capable toujours bambote pa ya Gracia baza ebele Tout Cash Mobimba bambote na bino vraiment voilà. Net une scène so na bosani na sala bisomo Nénette une scène Consalves, ma petite sœur propre. Et comme elle est. A soutenir ma casse. Voilà, on va faire notre profiter, on peut savoir m'boter la Nénette et mon photo, moi ça pembe. Voilà, Nénette et mon photo, moi ça pembe. N'a pas sur bambote. Pourquoi pas bambote l'angaï, n'a pas ça y'en ingénieur Don Bernardo. Ingénieur Don Bernardo, il m'a dit ma caméra, à Simba Kotoyo, à Zonga Kotoyo, ils ont facilité. Sur sa caméraman, au Kokangote. Pourquoi pas bambote l'angaï na ingénieur Regen Penge, yaza na régie, na mintu aza Simba. Babi biso je million awawa, to beta ka biloko bino na omona ngo pasi, biso mona ngo su pasite. To beta to kendaka. Babi weze kipa munene. Koyate osuka na nzela. To beta ka na Moïse. Bambote nangana Rikana la douce. Rika la douce, na peso bambote place ozali. Vraiment, en tout cas, continuez à kakane oza ko encourager émission oza ko sala kitoko. Fifi connexion kone ya ba Fifi na peso bambote. Papa Baya na peso bambote. Leader Meme na peso bambote. Balingi Star na peso bambote. Chip MK Madoda Afande bambote place ozali. Madoda. Voilà. DJ Konde Molakisi. Afande Madonna na peso bambote. Masala to kembina bango fort mulumba. Suka. Pourquoi pas bambote na ngai na kene rapidement na Papa de Onzinga oya petit biso chance ya kosala émission mon boss Papa de Onzinga alobi ke na bo sala émission bo fongola makambo na Luanda. Tokundo la bosolo papa yokine ba bosolo ezobima président Jackson ayoko timo na lisusu quand même eze atomboli yango te po bana se ba monisa ki yango Papa de Onzinga yo moko moni merci beaucoup na mama Bita Nzinga na peso bambote na bana nyonso na pesi bino bambote
Trésor Nginamao, mon grand frère, Napeso Bambote, Esther Ngabadi, Napesi Bambote Nangaye, Gradin Nginamao, Cherika Salifotale, Mboka Mboka, Judeka, John Diamonika, Napesi Bambote, et na régie qu'on a déjà basé au Sinalengaye, Bambote Nangana Bato, Nyos, basé au Sepela Miso, Nyos, basé au Sepela Nangaye, Napesi Bino Bambote, et à la prochaine. Bye bye.